site nini oyo site nini ko Kongo elengi kofiba bonbon Glace Mbisi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Skame ya komone la sexy Yenanga César Magic Claire Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique Agence ya moko oyo elongoli bana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams Business avec Adamo Kumbo motuka kolonga Dubai okoma Kinshasa net na film o comprendre te notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons du groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissona Bango est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses dans le quartier de Motuka, de pouvoir le même prix que le Futaka à Motuka, autant de lignes qu'il y a Motuka, il y a moins de Futaka. Sans complexe, on ligne Jeep, on ligne mon bébé, on ligne à ta train. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à 130 $ seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Voilà. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout, à travers les pays, à travers le monde, aimables fidèles, internautes du site www.congo Elengi avec Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise. Merci à vous tous qui sont branchés sur www.congo Elengi. Comme d'habitude, cette émission a été toujours conçue par vous et pour vous. Une émission des chroniques musicales, une émission qui ne cesse pas toujours à vous donner l'information précise et fraîche sur vos artistes musiciens en général. Voilà pourquoi aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons devoir recevoir l'artiste musicien congolais. Lui, c'est le président, donc c'est le Scram, donc il est notre invité d'aujourd'hui. Avec lui, nous allons quand même essayer de parler tout ce qu'il y a autour de cet album. Ici, c'est Paris. Voilà. Le temps pour moi de dire un grand merci à vous tous qui sont branchés. Je tiens à remercier moi, Miradjabou, le tout-puissant, depuis Kenya, Nairobi. Merci. On est ensemble. Sans oublier encore na merci, la première dame de Lausanne. Meve le meilleur à Zola de la Cruz, Mokonza Bazombo, Nakati à Suisse, Motema ya Patricia Riel et pourquoi pas na Clément Achoucha de Dijon. Comme je disais tantôt au début de cette émission que j'aurai à recevoir pour vous l'artiste musicien congolais à la personne de Célius Scram. Il faut sentir confort quoi, invité. Bonjour Tata Mapassa. Ouais, Ndeni Mike. Ouais, ça va bon. Voilà, nous sommes déjà en direct, nous sommes suivis partout à travers les pays, à travers le monde. D'abord, santé Zabon. Ouais, santé de Ozomona, bonne mine, batou babisinga kina funa kitama muke. Et ba marche de Jivandu Salama, bani tous les mois temps à vendre par rapport à Moussala où il fallait tout servir ba fanatique na biso. Et le vraiment Nzamba Sali Moussali Nyos Sili et toujours c'est la suite il y a Izine, suite à la télévision, il y a Libanda, suite il y a la plateforme où il faut tout servir bango
Moussala on peut pas servir sur promotion là bilo etikali yango. Voilà, tout côté na kati ici c'est Paris parce que c'est là qui album Oyo dans le bango. Tout le monde vraiment, donc en particulier Nangamoro, tout le monde ici c'est Paris, c'est le Matelango, Gangelango, le mot à Valère, on a la carte bandel et ça va. Malgré battre belé, bah on m'a pu les langues. Voilà. C'est le scrum tous si on peut parler aujourd'hui sur le plan il y a discographique, c'est le Azan a combien d'albums déjà? Non, c'est le troisième album, c'est pour bientôt. Mais il y a des singles, on a Sali, on a battu Billy. Et voilà. Donc, on a des albums déjà où Eza et Tekama, où toujours Lukasiko, tout est Kamikolo. Opératé ça là. Opératé, on a un problème. Même grand prêtre Michael, Azora Tamo, Peboé, Azora Moi Réchit. Donc, Bicho va connaître tout le monde qui il faut tout. Tous à la canne top. Il y a un moment la plupart des Congolais, ceux qui sali moi Réchit, moi VC, moi Nin. C'est que biso ne tous a bonzamba c'est ça biso. Tu es qui dans la vie il y a les hauts et les bas. Et puis dans la vie ça peut perturber à tout moment. Et voilà donc album nanga liboso nzoto na nzoto. Ezaki très bel album. Batu ba savoir kango kitoko. Et deuxième album ezaki très bel album. Mais toujours qui problème par rapport à producteur. Ngana producteur to kabona qui a des poissons. Babé manka qui hein? C'est le manka qui est. Non, mais les autres sur la nation dans pauvre musique. C'est pas qu'il y a qui manquement de respect. Et ça qui juste qui article comprends article au to signer ginaé, il fallait que na soit charge l'article naé. Le quoi le quoi il fallait qu'il va produire l'album il fallait pas produire il y a un salaire bon mais en gros dans un vivant plein d'inspiration bourré de talent et puis con animation mboka toujours continuer à ça là ce qui makambo ici c'est Paris au ça la malin biso toujours il y a net ngani na bête animation boy yo mo ressentir que non il y a mukolo comprendre donc il y a mukolo ne vient na king kesteri mina ndo bakino il y a mukolo mutasali makambo to récupérer to kotawana parce que natali ba commentaire en tout cas parce que natala mingi so artiste aboua qui a posté na chaîne YouTube natala mingi ba commentaire ya bato ba commentaire wana et belé pena basala pena bazo atana bango ya kulanda ya kusala examination tozonga wana alors c'est na ba album to ba single oyo osali déjà. On peut dire aujourd'hui que la collaboration est marquée. Non, la collaboration est marquée. Qu'on travaille na Fali, Kabose, Mirage, Pamela, Kofi Olomide, et Seguin, Flamme Kapaya, Spilulu, DJ Spilulu na Lubumbashi, qu'on travaille na DJ Mercourt, qu'on travaille na Poison Ubutu, Lino de Gaucho, qu'on travaille na Dr. Lova. Oui, c'est un peu fort ce rôle Koloba. Non, non, c'est ça bien. Marca Batu. Oui, Marca Batu plus c'est ça car euthanasie au Mana Fali. Et puis générique au Tobeta na Flamme Kapaya. Nzimbo to sala Mirage neti frère na moaza na Togo, avec senga na zongi sango remix. Et voilà. Mais que featuring tout au Kofi Olomide Salaka et Kendara Bosote. Alors, c'est le yo à salle featuring na Kofi Olomide. Qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui et sous Kaka les gars n'ont pas inaperçu. C'est comme si les gars battra na mato ibongo c'est dit à quoi yo moko na promotion bon maki ou bien ndenge batwa le baka Kofi Olomide akanga moi ba systématique. Promotion na mo yaki problème la promotion. Mwenza masala batu na batu na ndenge na bango. Ngai sikoyo era moi pasi po mutu akanga to mutu akotsanga na minyolo la makamu na ye. Parce que ngai na zaboye na lamu kaka so na lamu il est kaka boye mutu lokola Kofi Olomide c'est le côté inaperçu. To sala ezanini bino nde ba journaliste na biso Congo. S'il vous plaît, laisse-moi parler. Non, mais au côté si biso pour les question est clair, ils ont maman et ma bête. Voilà.
bino ba journaliste na Congo déjà bona ba fausse accusation déjà tango lo baké na yemina Kofi leki inaperçu est-ce que ozo qui dit sa musique na biso tozo tombola yango pourquoi pas s'il vous plaît pourquoi pas critique quoi tu peux me faire ça en privé tout tu vois. Et aujourd'hui, ceux qui musique n'a biso lelo ils moi ba décalage par rapport à presse parce que déjà un bino presse n'a biso vous un comportement qui oyambi ngai na lobi makambo mususu mais yo ke ko komake c'est le lobby qui ba yemba na Kofi simbate ozomona ba titre na yango mutu yo sala ezo rabaisser musique na biso il faut bo sala ka déjà si mutu sali clip pas bien il faut examiner ka album. Si on a fait clip bien, ça bien, pour examiner un succès c'est bien. Et bon, est-ce que Polo yaka to bon, est-ce que ça va succès, na évité ce ça va succès. Mais après il y a qui bêta na bata mo quoi ça le succès. Musique et ça le quoi diamant. Musique ya le quoi olo. Na temps et go ka valeur nango. Mais déjà ceux qui ont tali qualité mo sala to sala qui, tali qualité à chant. Otali nam mutu na yembi na ye qui est icône ya musique ya mboka o. Donc carrément ko lo bateke les cas inaperçu pour les locaux Kofi Olomide so beti na internet. So beti na internet Kofi Olomide au monde a pu kombo sele ko bimana. Au monde a pu kombo ya mutu moko yemba na ko bimana donc eza déjà bien pour na carrière na. Eza bien pour na carrière na et puis eza bien que na yemba na artiste ya munene na mboka o. Oui, combien de personnes ba regrettaka ba luka ba esalama pete ba imana tabula ina emenia nga zo chance à imana Kofi Olomide et puis nga la chance à roleka na Victoria 24 heures. Mais question zongela biso là aux chance yo mozo lobake non eza fier pour na yo ko imana Kofi Olomide sali featuring to boité félicitations mais pourquoi comment quand à niveau ya promotion parce que yo lobi sa promotion te bomakio la précaution ça l'a quitté ceux qui peuvent nous en considération déjà au moni tout ça ba erreur to goyi ba pendinga ro ya ko sagesse tu vois nako bande album nanga na producer ngo ngamoko du début jusqu'à la fin il y a ngamo producteur nako pesa monsieur Mpova étant que distributeur producteur et puis na ba ndenge to signer ba contrat et nandenge toé ko panzana pour na promo tout et voilà mais album a tout sur Otali tout sur ba distribution makambo na nyonso to créer ba chaîne YouTube na biso déjà des aboyelo bina sola avec Bonkana Maiga maestro papa na biso a présenté ka Star Parade na TV5 déjà te solena belé si pour trace déjà Maïcha télévision et faire passer déjà ma clip na biso LCD Africa Box et passer déjà B-Black on attend encore mot d'ordre David Monso et puis voilà donc toujours à disposition Moussou Africa numéro 1 c'est pour là c'est le cas comment ils ont générique il y a 8 minutes quand même bande ko 8 ans qu'on reprocher c'est le yo expérience le monde actuel mamba ba 8 minutes ba 7 minutes ça la société. Pourquoi c'est le UAGG bon à ça là 8 minutes, 7 minutes. Menga na mwana wenge qui dit sakuba. Qui dit sakuba il faut ba ningana ba bina il faut ba sentir. Oyebi kenga c'est le nazo qui ba critique et belé que c'est le vida a eu son animation té boy simba susute. Voilà. Il fallait qu'il rajona nango na présentant ngo batu. Le quoi va continuer quand on va critique tu bêta sur le mois 3 minutes ou 1 minute ou bien 2 minutes parce que makambo ba 1 minute makambo ba 2 minutes tu vas pas bandang non sur OK dans internet otali nzembo to emana na equalizer nzembo to emana poison c'est 3 minutes 6 minutes ngana sina bana osala makambo na kala ouais na bana osala déjà kala nzembo na auto beta publicité ya miliki kobela ya kisoki 1 minute ozomona oyo na sali yango eza pour na dans la rage
il fallait qu'on dévorer. Et puis animation les na Congo tout comme bon animation tout qui ne tourne animation ba lo yenge mingi animation ça qui Congo même ba sonda mawana toi na réserve ta santé animation okité ba tout so comment c'est le vraiment merci vraiment exception na Congo pour ba to bouler déjà ba ou tout soit mini ou l'hôtel côté mamo mama le ki doko ba boulango ba bouler ba lukamba yo lukamba ba boulango déjà parce que tant to na bango makambo ko ina mboka tant to eli bango kinzonzi o fanatique nango yanki mpui yemo donc soga akomelanga ma dans commune à Facebook que félicitations les gars maes ngamona fanatique ya kinzonzi c'est-à-dire que tout ça les musala bien il faut tout le cadeau pour me voir en biso na bino et dans ces pays ndenge rendre dans la visite et tout ça les musala et voilà. Rappelez le mot à Bibandeko, tout le monde a reproché c'est le Asila, c'est le Katana, Bakrejo Simba, les sociétés, ma petite Boroya, ma Betty Boekangi. On peut dire aujourd'hui, par rapport à Bandeko Baloba, et là on est Sala, c'est le yo. Sur la salle de Babylone Simba, les sociétés. Non, la cité. Bayaya et Kanga Makambu. Dodo et Kanga Makambu. To beta Bayaya na Wilo Longba et Simba. Et ça qui manque la promotion. Et puis, na Congo, batouché bana pouvoir, bazara na soka lobi makama ma B sur Moutou, batbamona on est à solo. Ozomona. Donc ngai babilo wana nyonso na sikaka bango yango yoki na lobi kino bagobela mutu po lelo na musique ya Congo soki bato bazo poussa ba ke liboso biso bato to tikala sima so to zoya bazo linga te toya mais to ya na force parce que nzambe ne kolo mokili menga ba discours na bango des gens que c'est la vida nini nga na beta ka biloko kanga kaka depuis na longa wenge oyoka dodo deuxième album oyoki bayaya oyoka ngoto oyoka ngote ko na problème te. Si déjà Serge Ibaka, hein, Serge Ibaka NBA, azo tamfuma kino avani na matiti moko boye, azo yokisa mutu son Serge Ibaka. Obi Serge Ibaka combien de personnes au balandara Twitter ne balandara Instagram ne balandara Snap ni ne balandara truc Facebook ne obi sikoyo azui temps vraiment a chango ce qu'on a Facebook nae parce que aussi là on nino bien nga aussi la seleo na tozali na biso ba mauvaise langue to tika rolanda ngote projet to agi na ngoto sala évidé c'est Léo à l'époque son habit à l'époque cela veut dire que na kati ya wenge musique à maison mère na c'est Léo actuel et là on est changé entre temps mais attends na wenge na goya ofanda na hôtel pourquoi c'est Léo bakomo bino bosala non wana za contact na wenge eza pasi po okende voyage moko boye yo moko comprendre na wenge eza pasi okende voyage moko okende Australie ata Burkina Faso ata Gabon mais hôtel t'es quand même non attends na lo bande soko fa na hôtel boye babuleka kino sa rébellion ozomona c'est un peu ça donc ça ngolo mo était qui na kozana wenge na kozali banda wenge nyonso ezaka vie auto to salam to musana biso et puis voilà mais na wenge na rigeta kozala musika phénomène werasa ah bon vie nanga pe ninga zarawana ayebi ki no petio c'est mbila pour le bato ngolo bangana soda te ba kader ba croix rouge allez vous ramasser les trucs de cadavre donc voilà quoi. Mais biso toza bato yo to sali trop na musique ya mboka o to sali animation c'est-à-dire soko ki animation oyo esala succès na monde eza zaiko na wenge ozomona yango ba biloko biso to sala zaiko na wenge ozomona c'est un peu ça c'est le puis na album na générique na nga kama ke Sakuba l'air général Sakuba ya Kibwisa Sakuba ya Empire Bakuba na Sakuba Zaiko voilà le moment où tout à l'heure au lobby au regretara trop
kozala musika we ranson. Oui, rappel la rafandaka. Baïbi que on a soldat. Supposons qu'aujourd'hui, pour la fan peu bazolanda partout, supposons qu'aujourd'hui, sauf rigole, pardon. Oh là là. Mais ça problème, tu es artiste dans le mot, regardez pourquoi. S'il vous plaît, pour les artistes étaient aux Araki, sur la taille comme un mission, non, attends, mon tour, autant au Congo, moi je m'en fous. Moi je vis ma vie, je gagne, on a gagné, et puis voilà. Bangonde babanga bakumba bato sonele bango na matoi. Or tous na biso ba frère. Yango au moins likamo lobi ke so tali ba na ba site. Conseil pe photo pe ça ba frère na biso congolais. Est-ce que biki tout ça sur 87 millions d'habitants. Tu ebi ki misusu nde babenga biso ba tamokili misu babenga mais ce total na bateau nyonso ba congolais nyonso balinga la bon musique. Est-ce que biki soki okomi kaka eloko malamu kande ezaka na site ba togolais na site banani okaka okomi ata musala kitoko good nice very jogi nini ndenge balobaka na soko okomi kaka bongo na fiski. Olingo ça la reproche pas de nos congolais. Oko luka Facebook, oko luka parce que tout comme on a vu so komonana. Au côté de l'état inbox au comédia frère. Au moni au lieu qui oye na site au bandi ko finga ndeko mais yeb sanga sko nigérien, malien, sénégalais, soka moni yango. Na satan e mokuta ko mona netike. Donc nga Congo na boya na ngate po bango moko nanu déjà bana kero nga na kopesa bango na kopesa bango nini parce qu'au niveau satana yi moko mo boleli biso ba congolais satan mo boleli biso ba congolais te ngana na kisasa na sita longa déjà kala po na timbela ka bango déjà bana makanisi o nga na kopia bango parce que ekosala nini so ka okomeli ka ndeko no ka kino kabose asali musala bien. C'est pas que bando critiquer pantalon, bando critiquer ketchup, bando depuis que sali musala, au komika musala kitoko mais côté là na privé, yebisa parce que sozo finga ndeko na zo finga mboka. Si si. Ozomona. Donc il faut que photo sala to éviter mingi et pas ba congolais ngwana. Et puis lelo au mon artiste munene loko la Fali Ferré Poisson. Pour j'attends sous photo. Non, pas photo. Pour j'attends sous tout ça 10 millions de vies. 10 millions de vies. Tant sous na espace à une semaine, ils a passé pour congolais à ce linga na culture ante ya soutenir. Juste kaka vie kaka au cliquer kaka. Au cliquer na mayas musique, au cliquer au talika clip à 2 minutes. Pour ceux qui ont 80 000 vues, 80 millions de vues, net tout le monde magique système. Et ça la bien. Et ça la bien. Au monde. Mais si ceux qui n'ont pas de moment vani boé, au ministère congolais après 5 mois à 100 000 vies. Soutien aux Zawapi. Tout se soutenir, tout lingana, et puis la guerre oya miki. Et ça n'a sens mogo te na musique na biso. Tout lingana kaka. Parce que de ça on trop. Les londes zoé ba kiza na sens te. Parce que de ça on trop moto na tongi même la 10 millions te. Moto pas comme na compte na 10 millions za na nti. En général. Mais en gros net Gims le ba beta ki Bercy, Gims abimi Gims ça fait 3 ans ou 4 ans Gims Abimi. Oui. Mais aujourd'hui, Gims Auto Beta Bercy, Obiso Betaka, Gims Biso Beta, y a débordement, Gims Abeti, guichet fermé. Babouba Babeti. Mais il faut la rentabilité na bangona oya biso. Différentiel. Donc, il faut que qu'il y ait plus na débat que tout qu'il y ait débat stérile, bidon, donc. Il est très important, il faut tout comprendre dans la biso yangwana. Au juikop pesi muninga. Muninga pas juikop pesi. Babilo ko zaneti ko mona kabatu. Neti na ser na ngamoko Laetitia Mbui na pesi mbote. Artiste congolais za ndeko na yo, mona ye neti ndeko na yo.
kolinga kosala te neti bato baexistaka te yo nde oza mokolo mokili yo nde oza nani te parce que na monde ya musique bakabasele wampania bawemba shungu wemba dio bajibe mpiana comprendre bafere gola bafali pupa balempela baseleo bajidete baali tampe koleka bafabrikasi bakoya baheritier betengo leka baseda barobino bakoya et voilà si qu'on se doit il faut tout barakino tous ces artistes congolais il faut tous se soutenir baguerre ya mike on a jusque là sur hôtel makino na beti na robeta 20 ans na carrière en douleur mais Davido comment na jet pas même 20 ans pas même 3 ans sur qui digne comment na jet yebisanga sikoyo toke na makambo wapi Davido comment na jet au monde ba misé les plus influents au kama que non Arafat abandi Arafat na sala Bercité na sala Zénith ni Olympia ah kuto ayaka ekinela ka problème comprendre mais siko ndenge nini na mboka na biso tozukoka makambo wana te il faut to sosola to tika makambo ebele ça va sosola bino mona bo sosola parce que ça bino neto bebisa toro ba bebisa musique ya Congo olebo ya na musique ozoya na elamba na tambo mindele ba osenga ba Congolais ba osenga ba africain ba Congolais pardon ah na centriquera pona ba makambo tout et salama ba meurtre ba minduki ba nini to ba osenga ba pardon et ça peut tant s'excuser mais tous en a qui bon moto tous à l'ensemble parce que moto a danger à cabine courant moto a danger à cabine courant ça aussi bezala et voilà donc yo soko moni que ça danger mais tant so que ne Togo boy oso respecter tout fan kolega ndeko na yo seleo oso mona ngalbom na ngebimia déjà na moni que no ba congolais ba supporter ngo bien malembe tamsu leo to ko matana moi na ndenge baloba o c'est la vida to ko matana ba 30 000 vies na mois 2 semaines 30 000 vies ça déjà belé ils ont muketize belé mais siko na vida ndeni mais siko congolais faut maximiser ngo to ko matana ba 1 million ba 10 millions comprendre batebel bazo ba propos ya c'est le aujourd'hui bien c'est parce que disque bimi batba kamawa non pour batala ngo to somba père yo kana bisayo koyoka mawa ou koyoka mawa te so sali musala bien congolais au consommer yango so sali musala bien non il faut toyer baraki il y a un temps pour na makambo nyonso il y a un temps pour tout donc on va narrater na batan oyo ki faire un concert ce qui c'est le ayi azomona neta ayi po azwa lupemba kabose abimisa album ce qui c'est le apprécier et un c'est le azo non Vinanga oui le longomba propriétaire de tous les dossiers. Ça danger que les gars misé belé la mboko. Ça danger. Ça na ba makambo belé à sala na mboko. Mais indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est ce mot masolo ngo vedi ba mettre mon respect au kotango ba Eric Mande pe ba koti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc tous na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute yo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem bébé ezali range ezali on doit beaucoup en là na moi mika
azwi ma musique nanga atie na pale na ye azoyoka pe afilme aolobela pe petit nango osali mosala azwaka pe ta na ye awilolo ngomba propriétaire de tous les dossiers kama azwi sele oyo petit nanga ndenge nini nayoki mosala kitoko bafie nanga badudu adula ferigolaki na Kenya apesi bafélicitation bafie nanga basere na biso Nathalie Makoma bainosa balume baalèche ozomona donc ya nango ntango album afie na biso rambo ebimaki na Twitter nanga natiaki yango te ebongo so yango ebimi Koffi Olomide atie oyo atie te échanger le mot te eza na oka kino musique ya Congo basera ba Congo ba koyoka yango ba Congolais ba koyoka donc voilà évoluons quand même on sait le scrum. Merci na ba propos Zolobela bandeko to bazo comprendre aujourd'hui c'est le lieu aligné les sous pas problème était donc c'est bien pour na biso ba journaliste ça raté que non yo boya batu ceci c'est là non alors c'est le lieu nakati ya générique na yo autour bon pas qu'on reprocher parce que ça a au lobby que il fallait na benga ta pembe biso ba journaliste tozo boma musique parce qu'il fallait na bengo pembe na ibisayo featuring ya yo na Koffi Olomide le cas inaperçu au na le bon na télévision oui alors yo aux audace wana au reprocher wera au lobaki non nani ya Noël ngema ko ka lito yuma côté pourquoi pas aussi c'est le na part na yo on est que le wera son comme laé que au ebi nengo lobby en combien de personnes ba yo ki yango musique ya na comédie musique ya na makambo donc eza figure de style comprendre musique ya na makambo belé père oh je te dis la vérité swinga na tunio déjà bino ba journaliste na biso ya Congo nani auto mona ata na Togo ba invité pour que ndeko ko prester ata na festival moko boy nani auto mona ata na Braza awa ba invité na festival amunene nani na Kora ba invité pour déjà ba journaliste na biso nani mututé parce que bato baza libanda balandela rendement na bino ba invité nga na Dubai te na Dubai wana ki cop na yo na kena copité ba invitanga na kende ko agrémenter soirée te ba soirée na biso na ka ba soirée na dikara Olivier Belesi a sali si soirée a recevoir soit ba ndeko na et puis a bengisio mais soirée de gala moko boye qui non Olivier Belesi so ratali abi Mike ya wao la biso lo ba mi c'est ba biso lata dini lata dini ba on est smoking au non il faut la bête Mike non au moins même biso ba musicien tout ça na mo makam na biso même denga ko vanda artiste normalement denga ko vanda fo zalaka denga ko lobele fo zalaka to na ba manque on a surtout na Congo na biso mais bino ba joindre ça Congo faut ça là tout pour aider na question na yiki manga ya Noël ngema ko ga lito imoko te mais ça na ebisika asa fi na bisoti ya Noël na yembi ça normal ya normal et pourtant on a imba qui elele ngongi eta tateta est-ce que oyebi signification non oyebi te botala baba kanisa kitoko sila kasi botala bilenga wenge songi ya Noël ngama bakali essayer osora déjà temps ya ko analyser makam na lobana osora tenter donc non nazwa bon tu baraté nini au salama tu baraté ouais mais aza vie na biso ala vie na biso autika la vie na biso do tikala ba petit nae makamwa kala toi on a temps toi on a droit au bossa nango et puis toko ta 2016 mon tout a damé moi badi nae moi muto Thompson nae na quoi nae c'est très important. Question moi il nga sikoyo vous en relation nini aujourd'hui dans Sankara d'écoute. Sankara c'est un frère. Sankara déjà à la frère nanga to Sankara déjà to bitana bon déjà na orchestre moko na ba tant to kola na ba moi na tout et puis voilà. Toi la mission normale hein. Mais ezara qui non tout le monde en a raté. Tout le monde a une fois l'émission moko ana. Non, pas du tout. Comment? Et tout le temps tu fais ça parce que aïgo se reprocher na makambo à l'obara sur ngai et voilà. Et mengavement qui est tout le même dans l'intérieur sauf que ça va et dans l'autre qui est nini ngala ba petit ngala ba vers les mille beautés
au moment nzela na beauté moko donc le roi aleki na Rihanna comprendre na ba pesi nga ko ba fandi ma ya vie nga ma minga banduli na bino ba Congo wana avant na awa na ko zonga nda ko tesangi na tuna question wana bato ba iso yambi sele yo parce que nga za bonso na m'inviter na publièrement le mot pesa la bien alobi sele yo nos artistes et musiciens aux jeux émerger bien d'abord na vie normale boé souffra raté zanga kwa ngate lipati lelo fani sanda na bandal mais quand la bandal wana bat balobela ngo ke non ezaranda kwa wenge vrai ou faux ndaka wenge ndeni ebo point et ndenge ezarana le simba ten sur ba pesi ba joueur ba mituka ba pesi ba attends s'il te plaît soki ba pesi ba joueur a simba tout ba ndako de to yibi salongo mo avec ngo léopard comprendre et ba pesa ba tout ba parler ne ba pesa ba jeep ba pe ba tout ne ba pe ba médaille ba pe ba tout donc ce ndako wenge il faut ezala na vie na biso to rozala tant sous 7 personnes ou bien 10 ou bien 20 membres wenge ba na vie na biso wana nga parler na sumi na vie na biso donc nga moko na botami na 67 na numéro 67 nga mona sumi na 68 de zanda kwa wenge teza kino to likaki to sala ki musala nga na mayeli na nga oningi o relation na benga nga mona mayeli na soka temps na âge à 23 ans ou bien 21 ans ndé na sombaka ndako wana puis na âge wana peka ba 21 ans na ndé na bande kotinda batu na poto de zaki mayeli comprendre soki sankara lobaki ndaka wenge akoyi pe koya na mbeto wana ya lali na Nicodème pe bakoya balali na problème te eza orphelinat te eza paye na ngai so eza ki no un jour tant monsieur sali ki no aye pas visiter ndegone to pemi na biso to bae komi ki er mo ki no er komi er tardif so il essaye ki abuka na pour na 5 chambres na 5 chambres pour na buka na ngaka ngamoko comprendre déjà na makambo boete ke oni qui pas là wenge o boy no sankara bato et bina biso bien que alors bakuto apesi mbote na basani ya wera bakupa wera balina wera tout donc et bo so binda ko aneza yanga za wenge bato ba ka no aosaka banini ba comédie na ninga sala na et puis voilà mais c'est un frère il gagne bien sa vie na ba comportement na yana mutao boy ngwazate hein donc voilà. Voilà, nous sommes en train de cheminer vers la fin de notre émission. Laissez-moi dire un grand merci comme ça. Na Mexico, Mutema ya Gobelisha, la première dame de Lausanne. Merci pour cette belle enveloppe au Tini de Jana Kata Kinshasa. Merci, Balobi. Merci, Koga 2000. Les soldats 2000. Ah bon, ah bon, merci ko na moi na e na pesi bango mbote na vie na biso grand prêtre vie na biso Gobelisha na pesi bango mbote place ba ali et na moi na pas comme les autres donc Andy donc alors comme moko na moi na ngai donc Marc Olivier Marc Andy et voilà et merci na Adamo Kumbo depuis Dubaï. Merci na Maman Jeanne Miti. Bon séjour à Kinshasa et pourquoi pas na Ale Django le roi de Chicago. Raissa Pinzi. Je te salue là où tu es. Alors toujours j'étais déjà vers la fin de notre émission. C'est Léo. Tu es ici c'est Paris. Bah te belé bah c'est peli déjà na générique wana. Jour au ngamo na talarango. Non. Boinde biso na no luka ezala. Boinde yango wana ki mobalicité yango ya teke kolala la trop non nga fazate ana elombe saka ki batan nzamba ebininga sala makamu nae omoni Joseph ateka mara na Egypte na bande koni pour ya ki shwa nzambe ngape batan otu na ndo passer ya ki shwa nzambe na shwa ya mudute et lelo soki nzamba bien restaurer nga encore na opesa ka gloire nyo c'est pas nae et puis ndé tout sali boye le quoi on a ba soutien makasi ya ba Youssouf Molumbu ba Dissel Zola ba Douk Pingisi comprend ba Alain Pingisi donc makambo za bien et Tobo Sanate qui
Il faut aussi assumer ça là makasi pour en rajouter encore bon nombre ya bato et puis ba stratégie ba force ya bato ane belé soki to sangani mingi ozala bien et ngana na boulot na nzoto ezaka encadrement et puis voilà quoi. Mais Moussa les a bien déjà. Moussa les a bien, mais quelque part on peut toujours reprocher trop c'est le Moussa là, Moussa les a bien. On a remarqué ici c'est Paris, au PCBiso autre bandai Kozela. Félicitations. Merci. Merci. Le plan il y a production scénique. Pour force album, tu es disque tu es bela on est bon. Dans la production elle banda jusqu'à présent c'est le Mbanda kana habité soki. Na vie ba emba tambula malembe mokiliza ya batu. Ngana otamwana kana système ya mombembe. Po bayamba ngubaleka. Moi to ebisa bino kino to banana featuring na bandeko na biso mboka to banana na Fali to emina okabose Koffi Olomide Mirage Pamela Mbiche Gino Caporeji Ferregola après Sikonde to tama comme libanda menga suwe nanga mingi ko mama na ngoma bule gims wana te uzala ngo pasi mais il faut akota na carnet. Il faut 2016 il chante la date 2026 mais il faut que Gims a participé un jour et puis Nani Sous. Voilà. Merci Nabandeko Tubata la biso donc lui c'est le Scrum plus 10 Tata Mapasa autos maquiller le vraiment bozoka solo lui plus que mingi na Mambotalia ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Toi, on a combien de titres? Oui. Puis félicitations à Maître Gims, le Salagi plein. Et puis la musique a bien à Bercy. On a un téléphone. Maintenant, qui a Yves Juniate. Il y a un net, on a un concert en direct. Si 20h après, il y a une connexion. Mais bon. Moussala, tu as 11 titres. Tu as 11 titres. Tu as 11 titres, on a CD. Et puis. Le clip, c'est déjà réalisé? Oui, le clip est déjà réalisé. Hein. Et comment faire pour le clip, c'est le scran invité à eux déjà? Non, faire à l'un l'homme à la Ferrari, Jésus de Nuance, Moto Ayambo. Il y a un réalisateur, on s'est caché. Non, faire à Roboyate. Si tu as même Fabrigas, tu as Roimba, et wana batu basala nzela ki biso eto koma boelelo depuis kaya ki aimba ki Gino Caporeji déjà tulingana rato aya ki a sali clip na eto ko sala obligé José Hendrix pe to sala clip et puis Pamela Mbicha bana déjà clip na Dubai pour déjà na Dubai kuna na mboka ya ba Adamo na ba trimen mi pia. Donc makambo qui est bien mais si ko to komina ba base net na États-Unis d'Amérique mokta de Washington ba simbi siko masolo ya ba webmaster mokta de Washington siko to ana Aimé Bomela est-ce a simbi logistique ya donc c'est-à-dire makambo bien Jesse Dezes yesiko au monde na milia bazai wate au monde na idéologie ba bangate ce qu'on a batanga na bango voilà voilà ici c'est Paris. Qu'est-ce qui est comme nouveauté par rapport à ba disque au CLEO abimisa et là on est pena on met un peu ko changer voilà non et là to met ko changer na ici c'est Paris direction marketing ya on est to met ko changer mais champ animation ouais bien qui ezambo kalanga boulot to est bien makasi puis bien toujours ba mérite na mboka o to bungi saranga mukolo to bunga na mokilio mais le wanza mapesa biso tant to va na mokilio to go beta yango kitoko et puis au CP là né au CP déjà na générique tant ce que banzi mo lobby mercredi déjà to lancé na évité ce lobby mercredi bien mercredi passé to lancé déjà clip anzebo to na déplique pomba ya nuance et bah toi ça je crois ouais tout chez moi extrait mais dans 20h déjà mercredi tout lancé en haut
Et puis voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre speech émission. C'est le Scrum, la ligne moi dernier message na bandeko tout bauta la biso et là on a été pour le moment. Non, tout l'union soit mais opportunité ba difficulté on rappelle ma difficulté quand c'est le à comme la biso en Europe. Non, comme européen problème té na qui pour trop na rabien na problème européen na peu jadiste pour nous qui n'est pas tout ça 2-3 minutes na qui nanga mais il faut que le canal nous quoi asseoir et le très important na vie na biso ça vie familiale quoi asseoir la musique et puis qu'on stabiliser ma kamuna autour. C'est bien que nos potos, que poto et vanina yo, que poto. C'est bien. Ah on a salé album on a nion sur mboka onde kunanga. Ça nous a coûté. Mais gloire à Dieu. Tout aussi si busala tout. Et s'il faut parler de difficultés au cours il y a tournage à studio na yo. Ba courant kokende, ba disque dire koiba. Banze momusuko bunga na studio et puis yo ebikinga na mutu na tambola na taxi koya na taxi chaque jour na studio ya ki karoteka nyonso to ningeni te na teka te ndiko nanga aza mutu eloko ezaka très important na vie oni mutuka ekolongolanga de hôtel ti aéroport et ceux qui nango na etikali nango na aéroport bezongi parler mais musique et étant le monde entier. Donc, priorité à vie dans la musique. Donc, priorité à vie dans la musique. Et voilà. Nous, tout cas, c'est bien. Si on va parler, on va piner. On va faire ça. Vous avez un avantage. Il faut que si on a une banque, on a une banque, on a une banque, on a des boucs comme on a des terrains. Nous sommes à la voiture, on a 40 000. Et je peux acheter. Et le gars très important, c'est qu'il faut qu'on stabilise d'abord. Parce qu'il y a un conseil, il y a un salfo à Magic System, il y a un célio. Oza mutu nanga tina bing sara on a fait moi arrêter. Cop et cop. Amitié et amitié. Non, il y en a qui kuna célio, on mange, on boit, on te tamboli et puis voilà. Mais cop nanga na ligne côte sambo, na ligne salamongo o ego bouger de na bing ici. Déjà ok Malim mais déjà coup de fil à Abidjan et il y a Angelo Kabila. Angelo Kabila. Nous avons coup de fil na. Nous avons coup de fil à Weston styliste Mogaza Weston Dad je crois. Alors c'est mon ivoirien. Déjà makambo ki nango Malim mais d'autant mo la ndinga mo mbembe mais to beta mboko makasi moko. Yo moko mo banga osana nga interview. Oh, voilà, merci, félicitations, courage toujours donc la musique Nabiso. C'est comme junior Mundele. Yalinga tena zala triste. Vraiment moi mobali on a titre aussi si misala boy. Nazo remercier Makas et puis Olivier Belessi à soutenir Bisso à fond. À soutenir Bisso à fond. Et puis Jesse Dizes à soutenir Bisso, Makasi, et puis net aussi si Misala Boé, Bana Lingwala, ou Bana Poto, n'a pas sa bonne parce que tu travailles dans le studio na Lingwala. Oui, na Lingwala, mon boulot, jour de Kotarana, nous va chabiso sommation. Là-bas na Lingwala, mais après, oui, on a des sur l'arabien, ni bok, ni couper sa bonne bakania, kabani, ni rien. Mais après au moins tout commence à absolument vider boulot qui tourne dans studio mon gars on n'est pas ingénieur Claude Momberi ce qu'il faut au son ce qu'il faut au nzembo Didier Chombo petit Jésus au nzembo ya trésor Poutou au nzembo trésor Loalo au comprendre ce qui musala to sali qui tourne bouton oyoka edo muzamba tan oyoka et pas loleli à Fabregas Jésus des nuances ou pas le liadji no caporeji comprendre tasiko grâce à Mbizi na boaki na générique
mais ayebisanga kino te comme na ezaka grâce te donc na boaki grâce et na boaki grâce est-ce que yebisanga siko babenga banani banani balobaka gracias misu balobaka grâce parce que yebisanga différence ni ezali grâce na gracias ezaka eloko moko mais bon tosali bandeko na biso nyonso plaisir mosala mpe eleki kitoko nzambe akumisama vraiment nzambe akumisama kibana baminere bakolakisa yo na moliere elo wana suka nasepeka barimi nasepe barimi donc kebana baminere bakolakisa yo na moliere omoi sikoyo kebana bami omoi sikoyo olobi rime mais ntango nabaki no kasi na mbula oyo tokolia barenie po torenie na monde tala bi cette fois-ci on va manger l'araignée pour qu'on reine ekomelanga problème comprendre les gens qui congolais faut yoka musique oyoki musique osepeli nango comprendre ndi tondo ko fandi moka MC Solar comprendre pour nga rappeur préféré dans MC Solar alile mabena ka pour de Johnny Hallyday na ka pour de Jay-Z ba préféré dans ngasko bango wan donc voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Peut-être toujours en assez Léo pour que après ça meilleur venaille. Nous entamons déjà vers la fin de l'année. Mais meilleur veut le meilleur comme ça à vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Na pesibino ma mère venanga particulièrement comme ça na Mexico, la femme la plus puissante du monde. Voilà, parce que tout le monde a un dossier, parce que tout le monde a et puis tout le monde a. Voilà, merci na Mwami Rajabu depuis Kenya, Nzambia Nairobi, et puis a bien enveloppe et Zoya Mika, datinin, le 21, voilà, le 21. Voilà, merci na Mwami Rajabu pour cette enveloppe. Merci aussi na Kwaribi Kwaka, Mutema ya Angel Mbumba. Et merci à Damo Kumbu, mais veut le meilleur comme ça na Alain Django Leroy de Chicago. Quant à moi, je vous retrouve déjà à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Mais sans plus tarder, aussi, ça n'a Célio, la meilleure Venayo, Wandeko Tubautalayo. Ouais, bah, meilleure Venanga, na famille, meilleure Venanga d'abord, na famille Nanga Mobimba, ba Nanga Place Baali, Marc Olivier, Marc Andy, Noah Naël, Melek Lubna, et puis mes sœurs Gisèle, et Mireille, Clarisse Kenga, et Johnny, et puis Olivier Belessi, Mervyn à Jessie 2S, bienvenue Makanga, c'est de la One Prod, Mervyn à Lissousuna, Batutu, vous avez belé, donc Mervyn à Bilonyoso, et Mervyn à Lisa Kingisi. Merci de soutien on a Brésil kuna nous soutenir donc ça dit que tout tambola déjà tout tambola bien et sinon Mike Lovalo bokete bango tout ba merveille na bango nzamba batela bango bazala bien et Jomo Dango qui Caspey Poli Gucci Tite Madilou Petit Basele merveille na Olivier, ah, ils sont nombreux, Marc Olivier, tu vas bêler sinon, ouais. Donc, Mervyn na Fiston Lukombo, merci pour notre soutien à Bino, Mervyn na Aimé Bidocha Autoroute, merci pour notre soutien, Mervyn na Alain Vumouka Mogrosso, merci à Londres pour notre soutien, Merveille na Pati Massamba revolver silencieux Merveille na Mutema maman Merveille na pesi mbote place bozali obi bino boyi ba te ke biso to ba responsable vie privée koko tsango te yo na mosi wa na la lingua la to à la France. Madame Moté ça bien. Bon mata combo, Merveille madame. Mais non, Merveille ma femme. OK. Ma pesi ba Merveille na bino
et puis Kadi Martini Merveille na Bosanate DJ Malonda na ma Vanessa na moi na bango merci na clip Bosaelinga et puis merci na Axel réalisateur pe ba clip ba ingénieur ba musicien tout embi na bango na kat album ba na France nyonso Belgique Hollande donc vraiment merveille Mokta de Washington vraiment va soutien à bino et ça linga bien Junior Mundele Nzakomba Olen Kumu yalinga na seka et puis na opese sous ba merveille na Edo Mozamba entrepreneur ya munene na mboko yo Gimakoda Brad Pitt apesi mbote na Bosanate Kevin Sumbula Bibish Biboko na bongisi kombo Bibish Biboko original et puis bango tout on a pesi bino déjà mbote donc merci et puis sans oublier Jou 5e race Jou 5e race et non Bosanate Linda Diangana 206 la femme avec option mon ami Kadi Viminde na Chine sans oublier les Chinois noirs Foule Lukisu faut boire ghetto Chinois noirs Foule Lukisu place à l'idée c'est-à-dire soutien makambo belé morale finance makambo tous Foule Lukisu les grands Chinois noirs merci réalisateur nani Mika Bajinde donc trépied sans oublier Vinim Pela trépied numérique Bagolo Bati Bagolemba mais bazui Kao. Voilà, merci na bandeko to batalek biso ba bosandika ba collègue na yo et ça la biso bien c'est le ça la biso bien to côté na biso ane sika o ça la biso tamo le mombu ya ba collègue na yo o monique non o ça la o koza disponible ça la biso bien a featuring ya yo na Fali mwanzembo on ça la biso bien mais bino mona net na problème na Fali na bi e o ça la biso bien non et to sto imango kala te moi le mombu joyeux anniversaire Fali Pouva anniversaire n'est acquis dès 3 jours passés. On attend tendresse. Joyeux anniversaire, monsieur Fali Poupa. Okay, merci. Et ça allait bien? Merci. Félicitations à la voiture dans offert Egola. Et ça allait bien? Mère vient héritier Watanabe retirada. Et ça allait bien? New marié, Fabregas, new marié. Déplique pour ma alliance, félicitations. Kaboussé Boulembi vraiment félicitations à Kalaha venant à Irration pas oublier ça sans poteau vina biso mopa au Rambo grand prêtre quoi d'Akuraman songa mbeli babeta likofite via Sandra Kazadi via Zaina mwana mvama na pesi mo de place ali nzamba sunga biso 2016 écoutez la biso na paix et en colo et à makasi bandeko nanga tout bana est ya République démocratique du Congo to singa ka nzamba bambola bino paix vraiment place vous allez tous en bino ensemble merci quoi makambo voilà on se sépare par ici merci à la grande équipe technique qui m'a tenu accompagné merci à Michael Bajinde caméraman à Bogar Bogo, c'est pourquoi pas derrière la réalisation. Lui, c'est Trésor Belenga Tracy Pro, la même magique. Quant à moi, je vous retrouve déjà demain ou après-demain. Merci na Raissa Pindi. Bye. Oh, c'était Nini! Oh, c'était Nini! Kongolegi ko fiba bonbon grâce misi la sexy bato baloba ki mingi pona grâce studio NC bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Riches Kame ya komone la sexy yena masesa pratique mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique